parce que bolingi ko tia tata siko koko yazo ke ne ko violer mwana moke bolo bani koko mobimba wazo ke ne ko violer mwana moke mwana ya batu ya moke ba pesi pe matière bozu yango bozape mais soki eza matière ko fito ko pe mate to kolala te to ba ona bandoki nyonso internet ba bimisi ça koganga gauche à droite ozobi tuna me muto azoganga aswana nanani azobunda nanani azolite nanani koganga makasi boye poani. Vous imaginez si c'était seulement Koffi Olomide. Si réellement c'était les papas ici, je ne sais pas, et l'okoni nelinga ke le kanana minicho de tout ça boui. Na évité l'okoni nelinga ke le kana ni nelinga ke salima. Donc na moko tinenge na zaboui non comprendre te nazo imaginer même pas et l'okoni nelinga ke le kana si c'était seulement Koffi Olomide. Ou bien botala Koffi que non Koffi nda pesa makambo ba misu ba pesa makambo te alors le Koffi a pesa makambo biso to tinga na biso kana Koffi to ana shate to ko boucher te to ningana te biso to tinga makana Koffi parce que Koffi azali ziba soko tani kombo na yo zui makambo soko lobeli yo zui makambo do ata makambo sisi ata qualité sisi mutu moko ko boucher te mutu moko ko ningana te bo ba lu ba lu kaka soit qualité ya Koffi Olomide. Bobanda ko baluka kaka na se ya makolo Koffi Olomide, ce n'est pas possible la famille. Bokilo ya nyoka longo auti ko violer mwana ya batu ya minere na kananga. Lisolo wane betami batu basali ba live pona ko dénoncer yango. Est-ce que bolobeli yango la famille? Eza la famille à moi si wana nde bapesi moi si wana ezala na cadre ya koloba ke non baluba balisaka bana mike bandeko est-ce que bolobeli yango likambo ya munene bonde tozoloba boy papa wana za na kati ya boloko na kananga bokilo ya nyoka longo. Bonjour mes étoiles, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ngape na sabia na ngolo atata Nzambe mbote na bafani ya moko mokonzi mbote na bafani ya mama siye moko hein mama na bango le 19 okie ezobima to se préparer pour biso nyonso to gene ko télécharger to partager kandenge zalaka alors to pesa mama na biso maboko to lakisa keno azali penza moko ya bayo azali kotombola bendele ya mboka na biso na monde ya musique ya mboka na biso pourquoi pas na kati Afrique pourquoi pas na kati ya monde biso nyo tozali ya kobongama parce que lelo nde ezabo ezale 15 totika le cas donc je crois eza samedi na ba 19 biso nyo na YouTube tokende na lombangu tokende ko savourer et toyoka bidule wana kitoko matondo mingi te na mama si mama na bango merci beaucoup pe na bafani ya Tigre Molodoy hein jeune leader bango nyonso bazali ko se préparer pour na festival ya munene oyo ezobanda le 18 na Kinshasa na palais du peuple wana to mona ki affiche ya mopa mokonzi ezali wana affiche ya ba musiciens ya minene ya mboka na biso bazali tozali je crois Inosbi vient na biso Quadraman tozana Fali Pupa tozana bato ebele bazali ba musiciens ba yemi ndule bazali ebele. Alors merci beaucoup na bagolo esprit à monde entier to pesi bino balosako to pesi bino bambote ebele. Merci beaucoup en tout cas na bolingo na bino pe fidélité bolakisaki na makambo banda ko leka internet vis-à-vis ya mama na biso ndeko na biso leki na biso mwana na biso atumolane mutute alobakelo côté mais to mona ki ke bato moko boye babimaki po s'acharner contre eux mais esimba kité parce que attaque ezalaki makasi la famille mbala ya sima mutu wana to bato wana avant ba ya ko s'attaquer na ye ba ko se préparer parce que ba comprendre déjà que mutu wana azalaka ye mon côté avant vraiment ba ya ko s'attaquer na ye ba ko se préparer en conséquence parce que retomber nango e kozala mabe mingi koleka bande ko Koffi nda memanga mbuna mboka oyo Koffi kaka ndenge toloba aboma tata na mama ya batu nyonso ya monde musique makambo soki Koffi asali makambo malamu ebeta makate soki kaka Koffi asali ata ezali kambo ya malamu
Mais ceux qui vont traverser, bon balusa yango na faveur na bino bo balusa kayango. Bo changer donner bo tiango na faveur na bino pour ça la bino va bien. Mais c'est pitoyable et puis ça fait mal. Pourquoi je dis que c'est pitoyable et puis ça fait mal? Parce que nandenga mabete nde tozolo babwe bokilo ya nyoka longo auti ko violer mwana ya batu ya minere na kananga lisolo wana ebetami batu basali ba live pona ko dénoncer yango. Est-ce que bolobeli yango la famille? Eza la famille ya mwasi wana nde bapesi mwasi wana ezala na cadre ya koloba ke non baluba balisaka bana mike bandeko. Est-ce que bolobeli yango likambu ya munene bonde tozoloba boy papa wana za na kati ya boloko na kananga bokilo ya nyoka longo bokilo ya nyoka longo aza na kati ya boloko na kananga a violé mwana ya batu ya moke bandeko. Botala na makambo ya modelo peu importe défense ko ko bima place wana dès que mwana wana oya ko ili likambo aza minere. La famille na ndenga mapete, la famille tozala batu, la famille sincèrement wallahi bilay na kombo nzambe, wallahi bilay tozala batu. Soki likambo modelo ezalaki Koffi Olomide ezalaki nde Koffi Olomide lokola memangambu lokola bomela bino batu awa na Congo na ebite lo nini elingaki elekana na ebite lo bonini elingaki elekana na ebite bolinga bosala ndenge nini upi ezalaki membre ya famille ya Koffi Olomide upi ezalaki kote ya mamasi upi ezalaki ndenge nini la famille sango ya boye kaka ndenge balobaka matière ekoti bolinga bosala ndenge nini bo traiter pe makambo nde bo traiter ka makambo bien sûr ezali nyoka longo te mais quand même tango zomona bokilo ya mutu lokwa nyoka longo sali likambo bongo o biso tokolo bizani tata mukolo soki ya 70 soka 80 ans ezala bale ezala violé mwana muke minere bayepe na sango wana batiango na internet babandi kolobela bo zape yango bo lobeli yango te bo beti yango kara. Vous imaginez, je vous pose la question de la famille, vous imaginez si c'était Koffi Olomide? Mettez-vous à la place de ce messier-là. Mettez-vous seulement à la place de ce messier-là. Vous imaginez si c'était seulement Koffi Olomide? Si réellement c'était les papas ici, je ne sais pas, et l'okoni nelinga ke le kanana minicho de tout ça boui. Na éviter l'okoni nelinga ke le kana ni nelinga ke salima. Donc na moko tinenge na zaboui, non comprendre n'était, nazo imaginer même pas, et l'okoni nelinga ke le kana. Si c'était seulement Koffi Olomide. Wana kikoko na elinga ke bima. Kindo kina yelinga kebima ba sacrifice ne bakisi pona ba succès linga kebima makambo ya modèle na modèle kandenge bosu bo pesa e ba kombo modèle na modèle elinga kebima mais na minicho mo ebolo belango ezate parce que eza Koffi Olomide te mboka na biso komi na modèle ya ndenge nini bokoma ko yungola bokoma ko zape bokoma ko tala makambo ko lobana makambo ko lobate bokoma ko loba ko tala to kolobela nani to kotika nani bokoma ko tala nani yango o esengeli biso to lobela nani esengeli to lobela te nani yango apesi bino autorisation ko koma na ba niveau bongo mutu nyonso soki likambo bimi ba ndeko photo loba ya malamu na ya mabe lelo ndenge to so mwana boye na ba wario bazo benda na bango bazo finga na ba bêtise mais okotika la komona jamais mutu a côté ya Koffi côté ya Cindy côté ya ba musicien mususu même bagolo bakende kokota na makambo wana jamais mais soki eza likambo ezolekana même na bafwana ya Koffi Olomide bango bayoki kaka bake bapelisi ba live babandi kosala non la famille bozala pe na charisme Jimel pia na makambo mwana tuke telemi awa makambo mwana tuka tolobite awa quand même ekozala normal mais eloko moko te Jimel pia na lali na cachote tomoni place ba condamné Jimel pia na tête
tomoni place balobeli jibe pia na mabete tomoni place oyo basambisi jibe pia na public te tomoni place baye kotoka ye lokola nyama zamba te ti lelo aza libre malgré bakata likambo yango na privé mais eza likambo moto wana ayaka nango na public mpo na ye ezalaki mpona konuire epa na ye to bachantage mpo apesa mbongo mais kote ya tata mosusu kote ya papa bato Koffi Olomide ezalaka keno eza bongo asalaki yango bajugement oyo bozala nango ya nani nde nani oyo nde amerite nani amerite te nani esengeli tolobela nani esengeli tolobela te eutaka nanu wapi la famille ou bien botala Koffi ke no Koffi nde apesa makambo bamisu bapesa makambo te alors lokwa Koffi apesa makambo biso totingama na biso kaka na Koffi toana choix te tokobouge te toningana te biso totingama kaka na Koffi parce que Koffi aza liziba soko otangi kombo na ye ozwi makambo soko olobeli ozwi makambo donc ata makambo mosusu eye ata actualité mosusu eye motu moko akobouge te motu moko akoningana te bobandu balukaka su actualité ya Koffi Olomide bobanda kobaluka kaka na se ya makolo ya Koffi Olomide ce n'est pas possible la famille wallahi billahi ce n'est pas possible. Moi-même je me pose la question, on est dans quoi? C'est quel comportement, c'est quelle attitude? À un certain moment on doit se respecter, à un certain moment on doit se dire la vérité. Koko wana wa viole mwana mkeo bachi na kananga wana yo okolobela ye makambo oyo pona ko dénoncer yango okolobela yango te parce que oyebi nyoka longa za la suna makambo te atosala émission bato bakotala yango te mais actualité bolobela yango bokilo na ye tata yango so nyoka longa za nena ndako aviole mwana bato na minichu paza na kati ya prison kuna na kananga bolobela yango la famille bolobela yango. Je crois que makambo bozo sala et puis ça bino leso mbala ya sima bo sala makambo boite. Wallahi billahi mbala sima bo sala makambo modèle boite. Mbala sima bo ko raisonner à 1000 fois avant. Na bandeli mbala sima bo ko raisonner à 1000 fois avant. Il y a aussi là n'importe quoi. Là, c'est la pire vérité, je vous dis. Parce que bolingi kocha tata, ce que koko yazo ke ne ko violer mwana moke bolobani. Koko mobimba wazo ke ne ko violer mwana moke mwana ya batu ya moke ba pesi pe matière bozu yango bozape mais soki eza matière a profito ko pe mate to kolala te to ba ona bandoki nyonso internet ba bimisi ça koganga gauche à droite ozobi tuna me muto azoganga aswana nanani azobunda nanani azolite nanani koganga makasi boye poani. On me pose la question, koganga ya makasi bwepwani, koganga wana ezapona nini, azobunda nanani, azowelela nanani, biti na ye eza nini. C'était grave la famille. Ngamona oko kakotala makambote. Komona koko mobimba, ko viole mona moke, bokilo ya nyoka longo bande ko totala na likambo. Wana bato adale leo mbatelemite bato ya soki nini protection de l'enfant bayete bato soki ya protection soki de mineur bayete bato soki ya banini bayete bozui matière bo finite bo bimisango na kongo tozalaka na kofite tozala na bato ebele tozalaka na kofite tozala na bato ebele do so makambo ye awa siko to bando pesa news ya makambo nyonso ndenge to betela bino bakarana ba makambo na bino mona biso lokwa bayuma parce que makambo na biso boyaka bo misi manzaka. Bumisi yango pena manzaka, bumisi yango domu misisa, mikuwa nyonso nzoto, bobimisaka. Moi ça me fait mal, moi ça me dérange. Donc ça me fait mal et puis ça me dérange. Et je ne sais pas.
Je suis traumatisé. Et on pose mon atta mikoloko, comme ça la mission dans l'hôtel Ngabi. Malamu, hôtel le lobby artiste à saler le quoi boye, botier bo lobby. Keba bouzoba. Ozo mon abattu peut bazo défendre les saletés. Pour nani parce qu'il s'agit à Kingan. Kingan doit s'agir dans la nakaete. Nana sepela na Kingan doit na teloko sepela na ete. Et c'est ngelo imposer ma be au sala bouzoba mutumoko taloba. C'est pitoyable. C'est regrettable. De la même manière, beauté les makabosa charna kanavi a kofi l'idée. Beauté les ma peboloba. Parce que la minute je tombé dans le solo à minère, n'est-ce pas? Tombé dans le solo, il n'y a pas minère. Minère va violer bango. Minère va violer minère. Et pas à Bourkilo et à Nyokalon. Il faut me lever là. Il faut me lever là. De la même manière, vous avez courage. Association Kingandi, Bangonde Baola de la Kofi, Association Kingandi, Balan de la Rabatunion, c'est actualité de ce qui est Bolobaka. Ah, on est au Chebino pesant à miroir pour comprendre que non, Makambuya Kofi, Bolobela Kayango, un pour na haine, des pour Boyebi qui est sa rabino visibilité. En réalité, Boyebi Bino Mokoke, de Wakizakaye, ce n'est pas comme ça, Wakizakaye dans le vide. En réalité, ce n'est pas ce que vous pensez. C'est comme ça, moi-même, je peux dire, quand je vais regarder, je dis, oh, ça n'a rien à voir au juger gauche-droite. Quand vous regardez, vous comprenez. Tu es en train de comprendre que non, c'est la haine qui domine. Donc, mon thème est dominé à gauche, à droite. Donc, par commentaire, par rien. Donc, ce n'est que le mal. Ce n'est que le mal. Tout ça là, qui dérange là. Et ça, comme ma bé, donc, ma bé. Parce que ce qui est là qui porte l'actualité, ma camusou sur internet, tu te mets à Mobakara, tu peux mettre à Mobakara la famille, tu peux mettre à karaté. Mon camarade a matière moussou sur le famille. Ce qui a mon pas oué, Bobimis, à tes aya malongate, à tes aya kosulate, à tes aya kobetate, ce qui est cananet, tu peux penser pour nos people. Pourquoi? Moi, je me pose la question, pourquoi? Pourquoi? Moi, n'a pas de chose à comparer. Obimisa ta vidéo to monité. Mais tout le monde a place oyo. Mon oiseau bois kambongo. Moi, maman ya batu, jeune fille ya batu, tantine ya batu, moi si ya batu. Azo pesa ya boaki. Vous imaginez maintenant niveau nabino. Nani a dit que condamner le guana? Batu mi balé tout misat. Comparaison teko nani a compa et le côté nous sommes na kakapo ezaka côté à Kofi côté à Cindy Kofi a boma na eba tunyo so na Congo te la famille tout le bela makambo nyos tout le bela makambo nyos tous un système qui tout le beli o tout le beli pas ça il faut tout le bela nyos tout le beli o tout le beli et pour ça le matin tout le bela nyos. Merci beaucoup mes étoiles. En tout cas, on a vu prochainement. Et c'est là qui peut nous informer que Bokilo a Nyokalongo azana prison. Bakangi na kananga pona viol. Donc so bolingi koloba ndenge bolobela kape aza koko, aza mukulu, aza tata mobimba, na violer mwana batu. Peu importe explication kolanda na wana, bocha na mutu ke a violer mwana batu. Mais bolobela yango pe ezala bien makasi. Tokutani bala sima bani.